bato ebele bazali kosenga ngai nakende kosalisa mwana lokola nazalaki zinga ya tata, kasi eloko esengeli koyeba ezali ete bitumba tata asalaka banda 1982 elingi koloba bambula tukumina presque ya bomoi na ye. Tina na yango ezalaki po demokrasia na bomengo ezala na mboka mobimba na mpe okati ya mabota nyonso ya mboka. Yango tolobaka na lifaransé Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Pona yango okoki kondima kanyaka soki mokete, okoki kosala na bato oyo baiba ebele ya misolo ya mboka, okoki kosala na bato oyo baboma baimboka pamba te. Tala lelo mwana asali nini, asanga na Kabila pona moyibi ya bavwa ya maponami ya bakongole po azala mwana ya mosala ya kobatela babomi na miyibi oyo basala mbula 18 ans tukozomi na mwambe na Kabila. Alobi akoki kokundola badossier na bango te. Je ne peux pas fouiller dans le passé. Oyo alobaki na lifanse. Alobi ba Nyamulenge oyo bazali ya solo ba Rwandais lelo bazali koboma baimboka balingi kosilisa pe bakongole na Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu ete bazali bakongole. Alingi te tokamata ata ye moko akamata mibeko ya kolongola bapaya oyo batondeli biso na mampinga po tosilisa eyoma oyo ezali kosalema na bandeko na biso kuna na est. Alingi koyoka ata moke te Tribunal Penal International pona kojuge ba oyo babomi 10 millions de Congolais. Alingi koyoka yango te. Maso wana elingi kolakisa yo ete mwana wana asi alongwa na nzela oyo tata atikela biso. Aponi oyo ya yenzela ya bomengo ya konvwama kasi oyo ya kotombola mpe kosekola Kongo te. Valentin Mubake akoki jamais kolanda nzela wana. Kasi makanisi mayo mazali nini pona o etali union sacrée babengisi bato ebele koya kosangana na ngambo nyonso yo moni union sacrée wana ndenge nini? Oyebi makambo ya union sacrée ezali ide moko malamu. Ezali union sacrée ya baimboka, ezali ya bana mboka, ezali union sacrée ya ba parti politique te oyo basengaka kaka place ya kolia mbongo manjoire. Union sacrée lingi koloba tozali na ba sujet oyo zali kotongisa biso na mboka. Ba sujet yango ekozala bapaya nde bazali konyokola biso, ekozala pe bana mboka mosusu bazali konyokola biso lokola ba oyo baiba bambongo oyo baboma bato pamba oyo basa baboma ba Kamwina Sampu, baboma babundu dia Congo, ba fausse commune partout, baboma Chebeya, baboma Rosimu Kendi na ba exemple muso oyebi yango. Union sacrée lingi koloba tobeti par exemple de moko tolobi rapport mapping oyo bazali koboma bato bandeko na biso na Nord Kivu na Ituri, ezali bato oyo bazali kuna na kati ya rapport mapping balingi te rapport wana efungwa. Union sacrée lingi koloba ndenge nini baimba bakonzi ya mboka balobi tofungoli tribunal penal awa na Kongo pona kojuge bato wana. Bakongole nyonso soki moto alingi aboya bakongole nyonso na balabala province par province, nani ya koresiste? Bakokima te, bakosala ata 2 jours te bakimikimi bango nyonso. Voilà idée ya union sacrée. Exemple moko wana na pesio ba exemple mosusu etondi ebele pona union sacrée yango wana. Na communiqué na bino bozali ko zongela maibo sengaki place epai ya président Macron, Emmanuel Macron. Est-ce que bokanisi te ke makambo wana ekutani na oyo président Félix Tshisekedi alingi kosala to pe oyo azali koloba kosala po Macron ye moko apesaki président Félix Tshisekedi longonia ezala Union européenne ezala même Nations Unies pona ba réforme ye alingi kosala. Makambo ya conférence internationale ba Congolais bayeba ke tozali na kati ya libulu. Soko zali na kati ya libulu ifo koluka ndenge nini ya kobima na kati ya libulu. Okofanda kaka na kati ya libulu libera te okokufa kuna. Congo ezali awa oyo babengaka à la croisée des chemins. Bazali koluka kokabola biso, bazali kopie biso, bazali koboma bandeko na biso na Ituri na Nord Kivu. Yango tosengi na Macron. Nga na kota na likambo wana te oloba Macron a félicité Chilombo a félicité bo Union européenne. Wana ezali politique ya likolo, ezali makambo ya sete politique balobaka yango na ba déclaration te. Yango biso tosengi na Macron asalisa biso to bima na libulu avant mboka na biso et disparaître na ba carte ya mokili.